En tout cas, comme on a eu Bokis Makese, naza photographe na association Nkundiambote na Seli Atene. Naza président ba protocole ya Seli Atene. Ba mama balati ba rouge kuna ndinga na lati boye. Ba mama wana balati ba tablier, balati ba rouge ndinga na lati. Musala biso to sala ka ya ordre. Ya ko servir mutu pas se retrouver, il y a des ordres de Maman Sarah na koyebisa ye a continuer toujours na kosalaka oyo azo sala. Biso pe tokotika ete don Nzambe asunga ye, asunga bango nyonso na numéro 1 ya association oyo Nzambe asunga ye. Soki likambo oyo ya feti tokendaka. O likambo pe mutu akufeli tokei pe tokelamba. Bon pona kokota pe eza nango te o tosengaka mbongo te. Oye okoti. Oye kaka soko koti osombi kaka fiche na yo. Topesaka mbongo, tozana ba carte ya cas social, un point entrée. Biso bato kongolaka ba makambu o ezake mutu aza maladi, mutu aza na ka, tokena kotala mutu aboti, biso bato kena kotala bango. Bon, comme on a Mardoché, chef ya danse na Seli ya Nkundiambote na Atene de to bengi si ba jeune nyoso balingaka danse wana posa bénéficier na Seli ya Nkundiambote de toza a na Atene aya akuta na biso ba danseur toza ebele amona ngai ngamoko Mardoché service na biso etambola na lolenge bo biso toza bien si na Nkundiambote mais toza passe partout donc tous les services bien mis la sécurité va sécuriser la biso toza wana eza la fête eza manifestation yonso o esa que sécurité salema biso toza wana donc toza partout sur le kipe sur biso ngana za président ya développement comme na papa Mbimbi Daniel makambu ya développement ya bilanga tozo sala donc tozo bunana kana malembe malgré tout toza na ba instrument ya ko salela te mais na ndenge na biso donc tozo débrouiller kaka mais to sali déjà na kanisa 1 hectare déjà aussi to sali déjà ezakuna yango tozolinga Nzambe apesa biso makasi comme ça année oyo to sala ta 2 hectares ou bien 3 hectares ezana nous bien po talaka na beta pe to participer ya ba corona ba mpiaka tozaki nango na ndako tozaki kutu sir te ke na mokola lelo to kotia ta nzungu na moto mais na kati ya association na biso Nkundiambote en tout cas basali biso moi faveur bapesi biso moi biloko oyo babengisi biso na bandako toye yango tomoni to remercier nanu ma présidente na biso ma Sarah na secrétaire na biso papa Aron en tout cas bango nde basali biso faveur po tozwa biloko oyo na papa na biso Atuma Tubwana beto muselili ya Atene de ya mama présidente ma Sarah organisation ya bien ikala yeto chaque fin de l'année tukala organisation ya mbote yango va ba ope bazana Nkundiambote bakoki pe koya po na ndenge tozosala biso moko to miswaka en charge avant bazwa biso en charge biso moko to miswaka vraiment en charge makasi kombo langa mama Sarah Twadi naza présidente ya Seli Atene de Nkundiambote ya liboso secret na biso ezake tozaka na discipline et puis lokolo eza asbel ba membre ba tia déjà na mutu na bango ke il faut ba kotizaka na mwa mayele wana Nzamba pesaka biso yango bomoni mo organisation auto sali lelo biso na Atene de tozo remercier premièrement autorité morale au hasard à tout Matubwana Nkulu qui le gouverneur tozo remercier ba député na biso honorable Matondo honorable Diomi tozo remercier lisusu mama ministre na biso mama Igeti Ngana na ndenge bazo ko encadrer biso na kati ya Nkundiambote vraiment tozo remercier bango toza vraiment na sengo makasi na encadrement o bazo sala biso na ba conseil na bango yango bozo mona ba fruit oyo ezo salema parce que bazo ko encadrer biso malamu bazo te biso malamu bazo bandenge ni toko ko se comporter na kati ya association yango bozo mona ba résultat oyo na association maboko ezara toujours ya ofungwama to boya ba tuté mutu fo ya na yo oko s'adhérer tozaka na fiche d'adhésion na carnet na biso oyo ezolakisa ke oza membre soki oye eza babiloko mosusu nakoki koetala yango na télévision te mais soki oye en tout cas eza facile kosadhérer eza gratuit même non eza nango gratuit okoti ofele okozala na fiche d'adhésion mpe carnet na yo le reste okuta yango na kati awa nazo remercier bamembre na nga nyonso baoyo oyo nazalaka na bango awa parce que bayokelaka nga bayokaka ngai vraiment na ndenge tozo travailler na bango ensemble toza même moral na ba projet na biso to bandaki na 2020 babilanga na kanti bino moko bozo monango
et puis nazo remercier ba service nyonso ezao agence de sécurité, service traiteur, service à protocole, groupe à danse, groupe à musique, équipe à ballet. Nazo pesa bango merci na befort nyonso bazo sala. Donc ba résultat bozo mona ezaka befort na ngate mais elongo na bango tozo travailler ndenge kaka ye moko le gouverneur alobaka qui salu ken sakave. Donc biso na tseli la tenede qui salu ken sakave qui salu yango bozo mona awa. Nazo présenter ba meilleur vin dans liboso autorité morale oaza atuma tubwana nkuluki et puis ba député nyonso mama ministre mama Iget nazo présenter ba meilleur vin na chéri na ngai Narcisse Lusansabo et puis nazo pesa ba meilleur vin na cellule nyonso ya Tene et puis Nkunyambote mobimba en général Cordon Mampuya mama Lukombo papa de Bosca en tout cas nazo présenter ba meilleur vin na bana nyonso mbanzango. Merci papa.